Tusamba. Entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, yeuntwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu, tuka kwa yelemvu, seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Tolanda ki mate na biso. Tata pasteur mutate ya ki biso. Bandira ki na banzeba bayuda. Bake na mibeko. Mikanda ya suka toyoka kitobo mbato sale la pomo kwa tubika. Batata batikila biso makamo misatu. Bolingo mibeko pe misala. Ndenge tuza ko bebelango tuza na esengo mingi. Surtout mibeko. Bapwe wana to sali lango makasi. Ndenge tolobaka lingomba ya suka. Tiki tuzana likomba ya suka mubungi sipe azali. Esika nde tozala na tension mingi. Yo lobi boye bango babalulu ndenge mosusu eza bango te. Sengo na biso pe batambo si baye pona kozwa programme. Otoko tambola nango. Tomi pesa pamba te o ezali 4e génération. 4e génération eza ya suka. Ya mitano ezali te. Bato baza kolanda biso na ndenge tuza kobongisa. Kasi bato mosusu baza esengo te. Kasi biso tolobi ke en avant. Lisese moko papa mfuma longo apesaka. Makaku nambo basalaki camarade. Mboa abengisi makaku boya kolia. Bayaki baliaki dine zaki kitoko. Sikope na retour. Ba makaku babengi bamboa. Binompe boya kolia pa na biso. Dengi babongisaki dine na bango kolia na bango. Nzela oyo ba makaku bakoyela bake kobwaka mikuwa kona na zamba. Siko era babwa po bazokende kolia na zamba wana bayoka solo. Oyo nini? Bakoti bakende okuta mikuwa bakufeli kolia mikuwa na bango na bitumba. Bitumba kuna bale mikuwa bale mukuya moko kiko yusabe batuna bino bobengisi kuna baby bakena kotala bambo kuna babebe ko ole mikuwa bango balobi me boya nzela awa biloko eza kuna awa te bakei bakekuta misuni. Moye balia lisusu ezate parce que batondi na mikuwa. Kasi biso tolobi tokolia mikuwa te, tokolia misuni. Tala papa ndenge apesaka. Lisese wana pona nini?
nzela baza kolakisa biso ya solo soki tolandi bato ndenge baza koloba yango te soki oza na nzela simba nzela wana eyango tozosenga ntango nyonso tobongisa programme ezala bien soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli soki tolandi mouvement bato baza kolobela mpona kobebisa biso tobungi nzela pasi ezali bisengo mpe koya liboso mpasi bisengo nde eyaka alire tokomi nango ya kotonga yelusalemi tolemba te bakoko bamoni mpasi tosali mise sikoyo tozokota na phase oyo ezali ke mémorial entre temps nzela ezali kosala maleta mpe atelemili likambo wana kamba mbanza ngungu nzela oyo atambolaki na makolo tolemba te na bikateli oyo toza kopesa tozosenga tosalela yango tobenga papa elebe boyana papa pasteur atangela biso na oyo nalobi na chapelet toza nango mpona nini tozobosana mingi biso tobosana te biso tobongisa babebisi bakotimi mingi kobongisa bato banzela merci po lelo mpe eza mokolo mosala ndenge tosalelaka tobimi na libanda mpona ntinsani de la ville ye moko akopesa programme ndenge tosalela programme na biso ezala kitoko misala etambola kotaka mbala moko tozowelela lere ya kobima Merci, Tata Molimo Centre, Mokonzi Abule, Mokonzi Lingoma, na wapesa biso maloba. Papa apesa biso chapitre oyo tozali kotanga. Chapitre zali oyo. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Petelo ya mibale, mokapu ya mibale, nzela ya yambo kino ya misato. Etangeli ezali boye na komba tata mwana peli mosanto. Mutuna mukanda bakomi balakisi ya lokuta. Ba prophète ya lokuta bazalaka na kati ya batu ya Israël. Ndenge moko pe balakisi ya lokuta bakozala na kati na bino. Bakokotisela bino mateya oyo ememaka liwa. Bakoboya kutu ata mokonzi oyo alongolaki bango na boumbu. Boye bakomilukela liwa ya mbalakaka. Bato ebele bakolanda makambo na bango ya kindumba. Mpe likolo na bango mingi bakotiola nzambe ya solo. Lokola bakotonda na lokoso ya mbongo, bakobanda kokosa bino mpo bazwa biloko na bino. Kasi nzambe alalaka te, asi akatela bango
etumbu ya liwa ya seku na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu. Batata ba mama tolandi exhortation mpe lisese oyo tata mokonzi abule mokonzi lingomba sili kopesa biso mpe totangi mukanda oyo ya Petro ya mibale na mokapura ya mibale na nzela ya yambo kilo nzela ya misato. Mosakoli ya lokuta, mozimbisi, mobungisi, manipulateur, séducteur, bizaleli na ye, mozimbisi, bizaleli na ye. Babi na tango na kala mozimbisi, azalaki, akozala pe na tango na bino. Na tango na kala, mozimbisi, alukaki kokota na libota monene, oyo nzambe abogisaki pote salama. Akotaki na libota ya tata Adam na mama Eve, mozimbisi. Akabolaki bondeko oyo ezalaki kati na nzambe na tata Adam na mama Eve. Ezalaki pasi. Ezaleli ya mozimbisi. Mozimbisi alingaka kokufa ye mokote. Akobenda batu ebele na sima na ye, balanda ye, na ba moyen nyos ako utiliser po ete moto akoko kweya. Mozimbisi avanda kesika mokote, akokota, ezala na ba bureau, ezala wapi kokota, ora kolakisa pe yepe azali. Abimonisa. Mozimbisi alingaka komona eloko ya malamu bandiku basali te ya koluka pe te ye pe akokosala yango mpo bayeba te ye azali. Tozali na kisa awa kati ya edifice ya kitoko oyo batata bamoneli mpasi oyo biso na yo tosali basacrifice mpo tokokotelemisa eloko oyo na nsima mbula mitano. Mozimbisi pe na tour na ye pe ye alobi non ngai pe fona alakisa te ngai pe nazali. Yepe asali pe tempelo na ye. Mpo ete akoka kokanga bana na nzambe bako kumata na Yerusalemi te alakisa bango Yerusalemi na bango. Batangelaki biso la fois passée awa 1 roi chapitre 12. So toke na verset 26 ti na verset 33 tokomona manipulation oyo Jeroboam asalaki. Jeroboam mobungisi abonaki ete soki na tiki kaka bana boye bakoyeba bokonzi oyo kuna bakobanda kokende na Yerusalemi motema na bango nyonso kozala kuna ngai na koyeba na te bakobosa na ngai. Ande asalaki bisika na mibale, asalaki etumbelo moko na Dan, asali etumbelo mosusu na Betel mpote akanga bana na nzambe bakokokendeke na Yerusalemi te. Mozimbisi alingaka mingi esika mibeko ezali te. Soki sika na mobeko ezali mozimbisi osalaka te ya wana bolu papa obiete esengeli na biso tozala makasi na bolingo mibeko misala lokola batata batikaki abetise te surtout na mibeko mpote soki tokotambola na mobeko tokozala pene makasi na tata nzambe mozimbisi akokozwa biso te. Tozogeli susu na Roboam na Jeroboam na 1 roi chapitre 12 verset 4 longola mibeko oyo tata na yo apesaki biso. Mebeko nezalaki mpasi eza konyokola biso longola yango biso nyonso tokoya kobetela maboko tokofukamela yo tokotambola nsima na yo makambo nyonso ekozala te. Mozimbisi alingaka esika mobeko ekozalaka te. Mozimbisi akokotisaka malembe ndenge asalaki ngo na mama Eve. Ezaki mokolo moko ta kokenda konzonga kotia lukaki moyen nyonso akoyisa ye. Mozimbisi akotisaka matei malembe yanto bengenge manipulateur mpo ete attirer clientèle epai na ye. Mozimbisi abebisaka ba site de référence. Tsoka bike référence ya bato oyo ezalaka esika songolo mozimbisi akosala nyonso abebisa bisika wana. Parfois passé tolandaki ya mokonzi mule mokonzi lingoba lobi soko kokota la physionomie oyo golf azalaki nango ezali susu bongo te
nyonso ezali manipulation mozimbisi azali kolakisa monene na ye ndenge mozimbisi akosalaka ndenge abandi kosala na ntango na kala sika boye na 4e génération awa mozimbisi azali ye moko te azali etonga mobimba ezali groupe ya bato groupe ya bamanipulateur mpo ete bayekolaka bastratégie nini bakosala mpo ete bakozibisa bana na nzambe surtout même bayenge beni baye tondimaki teke mozimbisa kokweyisa bango nzoka nde apôtre Paul akebisaki biso yango ntango azali kokomela biso bakomeli biso ngo na Actes des Apôtres na chapitre 20 verset 29 ntango abengaki bambuta bamata na mile mpo te bayanga na basala mosala akebisaki bango ete bokeba mozimbisi akozala akomona na kati na bino akomema etonga mobimba meme bayenge beni akomema bango mpe akokweyisa bango yango na nzambe lokola azali bolingo apesaki biso deja banzembo korale dirija yembelaka biso ete bokeba satana akobongwanaka mondimi misala na mayele oyeba ye ososola ye abakisi biso alobi ke nzete na nzete bayebaka yango na mbuma donc tozala na sens ya observation mpona koyeba likambo oyo nzela oyo ezali solo to ezali ya lokuta mozimbisi azalaka influenceur autilisaka mingi influence boyebi te ngapela ezali mwana papa boyebi te biso nyonso tozali bandeko toyebi te influence esere na biso tozalaka mayele mpona kososola mpona kolanda makambo nyonso oyo mozimbisi azali kolobela biso ya solo batata babama soki bazimbisi ya solo tozala bango lelo soki bazali solo bato na nzambe bameka kolongola kombo siboke mango bameka kolongola balabel to bilembo oyo eglise na biso tozalaka nango soki nayebi te soki bato nzomi bakolanda bango yango na batata bamama esere biso tozala kokeba lolenge nini tokokeba mpo na kokima mayele ya mozimbisi balobi la biso ete esenge na biso tosondaka milimu tososolaka yango 1 Jean chapitre 4 verset 1 eza commandement abi bososola milimu sondez les esprits mais tozali kotambola kaka lokola bato yango ezali kopesa biso pasi mpo te tokimba bango esengeli tokangama kaka na mateyi oyo tata mokonzi ya bole mokonzi elingo baza kopesa biso awa na tribune tokangama na mateyi oyo bapapa mfuma longo bapesaki biso soki tokolanda yango mozimbisi akokweyisa biso te tozala baignorant te boyinga ezali kozongisa biso nsima mingi ezali kokweyisa biso Osée chapitre 4 verset 6 abi mon peuple périt par manque de connaissance boyinga ekokweyisa biso mpe koboma biso boyinga ememaka na liwa me nzambe mpe koepargne biso te parce que toza na boyinga non parce que mateyi esi epesameli biso toza na mateyi ebele nkolo yesu ateyaki bapapa bateyaki soki totangi na Matthieu chapitre 24 verset 3 à 6 abaki na biso alobaki nkolo alobaki na bayekoli na ye te bokeba ete bazimbisa bino te donc nous étions déjà suffisamment informés tokebisamaki déjà mpo te tokokoyeba tokotanga mpe Matthieu chapitre 24 verset 11 tokotanga mpe kaka na Matthieu chapitre 24 verset 24 nalobi Matthieu 24 3 à 6 Matthieu 24 11 Matthieu 24 24 balakisi ya lokuta bakozala mingi kati na biso na ntango oyo biso tozali nazali kopesa ndakisa mateyi ya bantoma misato ntoma Polo Petelo na Yohane Polo alobaki na biso boyi ete esenge na bino bokebaka na batambwisi oyo bazali kotambwisama na molimo ya Satana parce que liboso kono tobaki te esenge tosondaka baécriture soki toso kosonde baécriture tokoyeba te solo aza kotala molimo na nzambe oyo mpe aza kotala na molimo ya Satana 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 à 4
Tokeno otanga lisusu na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 15. Bazali koteya likambo na Nzambe kasi na se makambo ebele ezali molimo ya Satan etondisami katikati na biango. Ntoma Paulo akebisaki biso lisusu ete okeba na mozimbisi akomimonisa lokola solo azali mutu na Nzambe. Nzoka nde azali mutu na Nzambe te. Azali kosalela kombo oyo ezali kopesa ye lokumu. Mozimbisi tango ayaka koyana kombo ya yete akoyebisa kombo ya Nzambe, kombo ya nkolo Yesu. Mozimbisi bazimbisi oyo tozali kati na biso bango pe bazali ko utiliser biso tozali baleki ya papa Simon Kimango kyangana wana grand frère na biso. Simon Kimango kyangana mais grand frère na biso. Biso tozoki kotala grand frère na biso. Bazali ko utiliser kombo oyo ezali kopesa bango lokumu. Kasi bazali kotuka matei, bazali kotuka oyo bazali kopesa bango lokumu na ntina na musala wana. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 9. Matei na bango ezali kobungisa bato ebele batata ba mama. Ephésiens chapitre 4 verset 14. Tokotanga pe Ephésiens chapitre 5 verset 6 à 7. Ephésiens 5 6 à 7. Tokotanga lisusu na Colossiens chapitre 2 verset 8. Ba Colossai chapitre 2 verset 8. Lokola tozali na faiblesse na kotanga na mokanda na Nzambe, mozimbisi asali ko profiter pour nous koyisa biso. Tozala kama kasi na kotanga mokanda na Nzambe. Mozimbisi abungisa kaka ba oba yebili loba na Nzambe te. Botanga ko utiliser likamwana malamongo yo sala ba argumenter ozako ko sosola te, allez, osopani olandier. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 otangeti na verset 15. Okomona yango. Ntoma Petro la lobi mozimbisi abongo la qualité. Bible lobi que ceux qui ont sauté dans le temple au pays ba dielo ba kolanda yo azotanga ngona kati na mokanda na Nzambe. Azali ko bongo la matei mpote emema bato na kufa. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Menzo ma bonté wala ya bongo la yango pe kangaka ye. 2 Pierre chapitre 3 verset 16 à 18. Ntoma Jean ye alobi ete mozimbisi akosala eloko tango asali eloko mpote ye pe akota na kati wana po amonisa te ye azali Nzambe. Akokisama na Nzambe. Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 18. Mozimbisi akokotisa basango ya lokuta na aisance na charisme na charme po ete batu bazwana vraiment facilement séduit. Akotisi libino na magie na kati oyo bino bokoka kososola yango te, mais tant boya kososola et vous allez déjà trop tard. Ndenge ayebisaki mama Eve était ce que boli nzete bo koma ko Nzambe baliaki nzete bakoma ki lokola Nzambe te, mais nde ba bebi samaki ndenge pe tosali komona ngo lelo ndenge pe sali ko sala malelo. Tokotanga na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Mozimbisi akolaka kabato lobiko kasi ye moko akoso lobiko yango te azana yango te parce qu'on nous donne que c'est qu'on a yo zala lobiko te kopesa auto lobiko de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4, Apocalypse chapitre 12 verset 9. Bana na tata Nzambe bana papa Siboke bango kyanga de molimo santo mozimbisi azali na arme ya makasi lelo za ko utiliser. Tous en la télévision, tous en la radio, tous en internet, réseaux sociaux. Tous allez comme on a n'engé bazimbi si bazai ko utiliser yango. Yango pe belemon e komisi bateye bele na kati na mokili. Mais talandenge mokili kobi. Talandenge mangombe kobi, talandenge tout ça ko vivre.
Mais nzoka ne mateyi ya ndenge na ndenge kopesama, est-ce que mateyi oyo eza ya solo? Bapapa ntango bateyaki biso mateyi nyonso batielaka biso na babande makambo nyonso tolandaka tomitunaka me ndenge nini bapapa bayebaki biloko oyo? Me nzambe aza nzambe, nzambe abongonaka te, nzambe ayebaka makambo nini koya alobi akebisaki biso ntango makambo yango ekokweya biso tokweya te, biso tozala te na kati wana me tozala deja toza averti. Esaïe chapitre 46 verset 8 à 10. Yango na batata ba mama malgré bato basa koluka kobongola physionomie ya lingomba bozimbisi aza koluka ko changer physionomie ya lingomba akokoka te parce que nzambe akoyaka te, nzambe akotikala kaka nzambe. Toke kobwaka miso na Jean chapitre 8 verset 44. Motambo wana oyo mozimbi sasa kotiela biso tokokima ngo ndenge nini tozalaka na ntango ebele ya kotanga Bible, parce que papa Simon kibango moko kaye na eloko na maboko wana oyo te oyo azali moyibi atikela biso Bible. Mais est-ce que tozalaka na courage ya kotanga Bible? Est-ce que tozala yango? Est-ce que toye nango na ndako nzambe ndenge tozali wa biso nyo toye na banganga nzambe suka na suka soki totali biso nyo toye na Bible na maboko? Est-ce que biso totanga Bible na maboko, totanga Bible na bandako na biso? Tokimaka mayangani na biso te wana eza ezaleli ya bapakano. Hébreu chapitre 10 verset 25. Tokimaka mayangani te, mayangani nyonso toyebi ezala lingomba ezala ya batata ezala mama me tomonaka pakiawa bato baza te. Me ndenge nini tokozwa mateyi mpo tokoko kobundana mozimbisi tokoko kolonga ye bitinda ya papa tolandi ye moko awuti koloba tozali na tozwi vitesse mosusu. Alors bitinda nyonso baza kopesa biso bikateli to bisengeli nyonso esengeli tozala na esengo ya kosalela yango tokokweyisama na moyinite. Toyekola makambo nyonso ya malamu, so toyekoli ba makambo nyonso tosala yango tosimba oyo eza malamu entre nécessaire na priorité toyeba eloko nini basalelaka liboso. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Nkolo Yesu alobaki ete na ntango bokososola likambo wana ntango bokosala sali na ngai ya solo la vérité vous affranchira. Bokoyeba solo solo ekokangola bino. Soki tososoli nkolo tokangami na ye toyebi solo ezali wapi tokangami na yango solo ekolongisa biso. Jean chapitre 8 verset 31 à 32. Batata ba mama tozali komona misala, tozali komona mateyi, tozali komona ndenge nini bapaya bazali komata na Yerusalem epesa biso mayele po biso tokangama na sima tozala na sima ya papa ndenge alobaki te bino bozala sima na nga elonga ekozala kati na biso. Yango la bomona tindaka biso mabondeli tindaka biso bozala makasa bodo bosala boy ezali po tolonga. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Na silisi na ngai boye te soki ondimi ke solo papa Simon ke mo kyanga ndile boli bosante kangama na tsina na ye sala misala na ye azali kotinda biso tokabwana tozwa susu sango ya bazimbisi te to ya komema yango na kati na lisanga na bana na nzambe bipai tozali kovanda po mingi baza kosala trafic d'influence wana kati na biso ozali komema bato na ruine na ya yo na ya bato na yo ozali komema oyo ozali bazali kolanda yo. Yango na batata ba mama batata balobaki na biso te toluka liboso bokonzi na likolo oyo nyonso etikela kopesa biso lokola cadeau tokangama na bolingo ebeko misala ndenge batata batikelaki biso na nkombo tata mwana peli mosantu tata molimo santu na telemewa. Na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo mosantu tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu kyanga na pesi merci mingi na ndenge yo pesi biso ndengisa ya koloba maye euti epai na yo.
batata ba mama ndenge moninga asilisi na kamati exemple mosusu kokangana na oyo azali solo pozwa bonsomi po netolama na kamati bino exemple ya roi David. Roi David tobengi roi bazalaki mobokoli na bampate na zamba. Tango Samuel akomi na mboka na bango po ete apo na mokitani ya Saul na sekre ya Nzambe. Andeko na nyonso tu babimaki liboso babimonisi. Oyo akomimonisa liboso ezalaka yete Nzambe aponaka. Samuel akanisi ke akanisi Nzambe alobi ngai natalaka bilongi te me natalaka motema. Nzambe azali na critère na ye ya kopona oyo akozala mokitani. Nzambe azalaka na ba critère oyo ya ye oyo biso batu te. Prophète Samuel alingaki atia critère abite bongo te ngai nazali na moto. David azalaki na ye kuna na zamba. Kamatika exemple na kokangana enetolaka esikolaka moto. David azalaki ne na zamba nzoka nde mopona bi bana non nyonso trop ba non mosusu azali mais azali na zamba. Pourquoi David aponamaki? Voici la raison simple au David aponamaki. Parce que David azalaki kolinga tata na ye makasi. Jesse akanganaki na tata na ye makasi, alingaki tata na ye makasi, mpe azalaki kobatela bibwele ya tata na ye lokola ya ye moko. Kutu azalaki kolinga ete ye amipesa mbeka, kasi ebwele ata moko te abonga. Susi wana ya zalaki na yango ya kobatela bibwele. Susi wana ya zalaki ya kokangana na tata na ye pour que tata na sa la perte te. Esepelisaki Nzambe. Batata ba mama Nzambe apointaka. Biso nyonso toto yebi ke tata simoki mbangu. Mosala na ye na HB pointeur. Azalaki pointeur. Ki pointeur na ye ute bandele na mokili atambolaka na poche ne na molibo na carnet na crayon na ye. Je sais de quoi je dis. Tango bino azali kopesa bino misala ndenge biso batamu sito ye awa na lokotakano. Esika yo salaka na ndenge yo welaka intere ya bampate na ndenge yo mepesaka na bosawa mbeka penza po ete bampate wana banjwa kobikisama. Ye azalaka na carnet na point, ye azalaka pointeur. Bosala ne ute bande ti lelo na ndenge bino bomoni ya vani wana pointeur. Azalaka toujours na carnet na ye na crayon na ye. Azali ko pointer moko moko. Tango ya moni bizali la moni motema na David alobi moto oyo. Esengeli. Lokola ye abatelaka bampate ya tata na Jesse. Akangana na tata na Jesse akobatela etonga oyo ya Israël. Omoni ndenge aponamaki. Apointe ye. Alobi kende kuna na libota na Jesse na sili ko pointe moto ya koya ko yingela ne sika na Saulo. Yango na batata wa mama Nzambe alobi na David alobi yo zalaki mobatele na bampate, tu n'étais qu'un gardien de moutons et j'ai fait de toi un roi. Yango na David était non seulement akanganaki na tata na ye, alingaki bibwele ya tata na ye, abatelaki bango ete moko akufa te, abeba te, abunga te. Troisième critère, David était sincère. Voilà, sincère.
David était sincère. Yangwana balobi, David était le roi selon le cœur de l'Éternel. Ce qui a sali mbeba a ko reconnaître mbeba n'a pas saigné bolimis. Aye ba ki ko mikiti ça. Il était sincère. Et loko ezali ko zaka biso mingi. Ba dirigeant mingi ezala na niveau ya loyal, ezala na niveau alingoba à tous les niveaux généralement non ne sont pas sincères. Voilà. Et puis toyebaka ko privilégier intérêt ya oyo abengi yo na kati na mosala tosalaka intérêt oyo ya biso moko yango wana esalaka pasi mpona biso tokamati wana. Comment dire pointer ndenge ya vani wana ki pointer ne ute bandele apointaka motu na ntango yo ozali koyeba te atalaka motema avérifie apointe anote atina carnet na azali kotambola tango ekoki alobi bengela ngabo yango na papa diange na lobaki tango mokolo wana ekokoka moto akozala meme akamata exemple na matete azali kuna na sima ya temple soki babengi ye bino nyonso tu bofungoli nzela babe papa moto abengi ye me azalaki moto na sima yango na nkolo yesu alobaki bato na liboso bakozala bato na sima e bato na sima bakokoma bato ya liboso pointer esika nyonso yo ozali nde kamata lokola mpe tokoki kokamata exemple tokamati exemple ya Ruth akomaki l'épouse de l'homme le plus riche de Bethléem. Pourquoi? Parce qu'azalaki sincère akanganaki na Noémie elle était sincère azalaki na mposa ya kosalelaka Noémie à vivre. Pour Noémie était veuve, elle n'avait pas de moyens, et c'est elle qui se débrouillait pour nourrir Noémie. Et en fin de compte, Noémie a bongisaki yakomaki la femme de l'homme le plus riche de Bethléem, Boz. Et a botaki mwana Obed aye kobota Jesse aye kobota David, na lignée wana, kolo yiso aye kobotama. Likamo ya misatu. Chapitre botango mosusu botangi te mena pesa bino ka référence dans kati na Bible. Likamo biso tozali awa pe asuka pour contenir de temps ndenge mokonzi alobi. Soko nzambe abongisi mikolo misali koya tokosala développement oyo apesaki biso tokokena plus loin. C'est une question de temps. Likamo oyo esakolami mokonzi azali koloba pe ndeko pasteur alobi awa. Likamo na mozimbisi séducteur, les manipulateurs. Apostasie que na tango na souka rébellion. Mozim c'est le chef rebelle. L'homme du péché, le fils de la perdition. Ndenge komami na Thessaloniciens chapitre 2 par là. Les séducteurs, Mozim Mokos, le fils de la perdition, l'homme du péché, à quoi apparaître au temps fixé à cause. Ce qui dit Kamouana, le chef rebelle, la dernière révolte, ce qui est mon anité, que mon ankolo eko moni sama dengenini. Ce qui lingomba ezalaka ya nzambe te, mais makambo nyonso tout ozali komona koloba makama mozi mais semele tokoka koloba yango te, mais parce que ezali ya nzambe, parce que ekomama esengelaki ekokisama. Mbatata ba mama bandeko, je vous épargne de beaucoup de chapitres, je vous donne quelques 2 ou 3, 4 pour boke nako sima yango. Ézéchiel Ézéchiel chapitre 12 verset 26. Ézéchiel chapitre 12 verset 26. Kuna Ézéchiel nzamba za koloba Ézéchiel bato balobaka na yo makambo yo zali ko sakolo ezali pona ndele kuna mais loba na bango to komi ne siko soko yo lobi likambo noki esalemi tango ezali lisusu te le temps. Batata ba maman, tout est fonction de temps. Tango. Ézéchiel alobakayamo. L'Apocalypse chapitre 10 verset 5 à 6. Kunape elobamiet.
il n'y aura plus de délai. Délai, allez les sauter. Pour n'aller dans la kolobela bino makamoana, on a zali ko pesa parce que maloba nyoso ba papa ba pesa kabiso ezali na Bible. Apocalypse 10 verset 5 à 6, Daniel chapitre 12 verset 6 à 7 et puis Apocalypse 12 12. Ba chapitre on a pesi bino mpona kolatisa maloba ya ba papa. Na 1999, tata mokonzi abule azalaki akenaki mobembo, bref aye kozonga noki na makimba alinga kosalisa accident kuna aye kozonga. Tata mfuma mbanza papa dialunga na kiangani Christ abengi ye noki yaka tango ye aye na nkamba oka alobi na ye alobi Satana ayaki kosengela ngai natikela ye tango mpwete asala lisusu mosala na ye na kati na mokili. Tata mokonzi abule alobi papa obakiselaki ye mikolo abite nga na bakiselaki mikolo te tango esesili question de délai na ba chapitre nyonso to na pesi bino tango ezali lisusu te il n'y aura plus de délai. Délai ezali lisusu te, temps ezali lisusu te. C'est en ce moment-là que Monguna a commis actif. Kuna na ba chapitre wana botanga ba verset wana tango bokoma na ndako. Ya monike ngai nazali lisusu na tango te esengeli nga na forcer pona ke na ngai moko te mozimbisi na kumba ebele na bato nakena na bango. Déjà en 1988 papa Diangenda tango akenaki na Kisangani ayebisi biso ndembo ebimaki na Kisangani. Satana alobi makasi tanga eligi kosila tokabola ya yo tia bango bilembo ya ngai pe nazo tia bango bilembo pona kokena na bango otali mosala na mozimbisi posa na ye akende ye moko tia kumba ebele na bato akende na bango na kufa. Soki tomoni tata mokonzi abule na mokolo mwalelo azali ko insister pona nini ndenge ezalaki mobateli balamu azali na susi ya bandimi na ye babunga te pona nini alingi tata na ye solo et sincère mpate moko abunga te yango na baza ko prévenir biso makambo na mozibisi tango pe yango papa alobaki yango na 1992, non c'était pas 92, en 1990, précision le 8 juillet 1990. Tango papa Diangena a outi na Genève, a sali 24 heures na Brazzaville, 24 heures na Kinshasa, 24 heures na Angola. Aye ko zonga le 8 novembre 1990, to 90. Alobi botale la banga na lati, tolobi oui. Ezali ndengenine, ezali ngeri arabi tout ce qui brille n'est pas or. Ezali na babande. Tout ce qui brille n'est pas o ngengaka ezali or te. A utaki na Luanda. Pe alobaki likamwa. Na sa jongi selebino eloko na bino mondela kedaki. Bosala attention. Mpo ayebaki ke Mozembese akuta kuna. Ako sala lokole ezali ko brio kanisi or mais ezali or te. Bosala bayele. Mais yo soko bazali ko kebisa yo pezala na mayele tout ce qui brille n'est pas or. Déjà en 1992 après Bokei na bango et bien papa Dialungana a matibiso programme ya kosenga bolembisi. Et puis l'année qui suivait, toziki si basak. Toye makananzem. Et pesa melibino na boli mesoyo bosenga ki. Yango yawe alingi aningisa mokile ye babino. Toye bayango. Et puis tango mozimi sa monika esili bato basili ko sangola. Ah basenga ki bolembisi bazali ko sangola bokonzi. Bazali ko netolama. Est-ce que dans les années les sous-soutés, yango wana azali ko force mpwete akena ye mon côté tout ça la mayele batata ba maman likambo ke lekaki le 16 août na Luanda na Angola biso tozali ba pasteur il faut to kebisaka etonga na Nzambe engebene
volonté ya ye moko tata molio mosantu. Pourquoi le 16 août bafongolisaki temple kuna na Angola? Pourquoi à cette date là? Je vais vous expliquer. Pourquoi le 16 août? Batata ba mama, le 16 août na 1991, pardon, 1921, le 16 août 1921. Je vous donne des précisions historiques. Déjà, le 16 août, astronome Campbell, qu'on a en Amérique, a observé étoile monnaie ezali s'approcher na kati ya mokili. Et puis, a yebisi baninga na yeba astronome, pardon, il y a 5 pays. Balobi tomoni étoile yango. Tomoni yango. Déjà en 1910, 3 étoiles aux constellations d'étoiles ezalaki au cœur de l'Afrique. Et puis nzela na moko a avancé de plus près bastronome wana balakisi yango. C'est dans le journal Cosmos numéro 1344, il y a savant les États-Unis d'Amérique. Il y a savant, c'était une revue scientifique. Il y a savant kuna bakoma yango depuis 1910 et en 1921 les 7, les 8, les 9, les 10 et les 16 autres étoiles wana et disparaître. Tango wana papa qui 1921 tata qui mankolo yiswa bani ko accompagner tata molio mosantu na mosalane les 16 août. Et ba savant ba israélien ba mosusu ba lobi et koyako c'est en 2001 que le Christ va revenir à Kolongwa na 2001 le 16 août, date par précision. Ce qui ba compte rendu à ba savant wana, même l'académie France, l'Académie des sciences, la République française, l'Académie des sciences, n'a compte rendu dans Bango, il y a le 16 août, bah releva qui m'a camouan. Or, étoile wana, yango ndenge tolobaka yango de ya Bethléem, et là qui s'arrête nkolo azali na kati na mokili. Les êtres célestes bazali na kati na mokili. 1. 2. Libération ya peuple ezalaki ya kokangama bonsomi. 3. Ememaka Yerusalem na sika, ememaka bokonzi na nzambe na kati na mokili. Pe ememaka lingomba ya sika na kati na mokili. Pe ememaka science et développement na kati na mokili. Ba découverte scientifique. Pe epesaka prospérité bomengo na kati ya mokili. Depuis 1910 basa ko suivre ba makambo wana. Tango komi le 16 août 2001 papa dialongana alongwe na kati na mokili. Engebene ndenge nini bayebaki ke nkolo sabotami. Batu banganga mayele pe banganga nzambe basalaka ba recherche. Effectivement le 16 août 2001 papa dialongana alongwe pe na kati na mokili. Otali sikaboye bango batu ya nord ba grand manganga na mayele babi toko détruire lingomba oyo ndenge nini yangwana ba préparaki kuna bango depuis très longtemps. Rapidement batongi temple na bango kuna pona nini moto amona na lokola nzambe bato ba a détourné attention ya batu. Or le 16 août 2025 wana tata molimo monsantu alakisi elemo oyo et faire paniquer bato na kati na mokili. Babi c'est fini, moto mwino c'est fini. Akamati bato bazalaki ba pygme biloko ezalaki ya kobwakama bazalaki kotanga malisusu te bobat. Ba bétisi musique oyo ba prendre yango ba solfège banane. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est des savants quand ce sont des pygmées. Comment ils peuvent apprendre et maîtriser le solfège ou la musique sans notes? Mais il est Allah que lui il est le savant des savants. Ah, bah bêti musique, bateau bazalaki bateau pamba, bah bimina misuna batu, bah bêti musique, biso ba bantu, biso nyon surtout toko tambola.
nde yango ekomami ete libanga oyo ebwakamaka ezalaka na ntina te batongi bamonaki yango na ntina te ekomi ndenge ezali na Matthieu chapitre 21 verset 43 44 libanga oyo batongi babwakaki ekomi ya talo ekomi la principale de l'angle tango ye mission na ye tata molio mon centre nini kolongola kokamata bato oyo bazalaka na ntina te kokomisa bango bato ya yambo kozongisa bango na paradis terrestre kozongisa bango na Eden na kati na nkembo ya Yerusalem na sika mokolo oyo azali komonisa likambo wana kuna mpe contrefaçon kuna mpe de l'autre côté balobi ya biso mikwa ezali awa bato bake kowelela mikwa conclusion ya mate ya mokonzi nde nazali koshute esika wana ale mikwa kuna bato bazali kokena kowelela kuna metango ye misuni ye akolakisa yango mpo ete balia yo kolia lisusu po yo osili deja kobebisama na mikwa tata mama kimangiste obebisama na mikwa te bilaka oyo kangana na tata molimo mo centre papa Simon Kimbangu Tiangani okonetolama okosikolama okosepela po bisengo na passe ezali koya nzela moko yo moko pona na komo na tata mwana tata molimo mo centre. Na kombo tata mwana pe tata molimo mo centre lycée se mosusu yango oyo tolandi ndenge bapapa pasteur balobi merci beaucoup na kovanda lycée se elobi boye matoi ata ekoli elekaka motu te tozali bakolo tosa tata oyo bango balobi soki otosi batata oyo balobi te pasi nde eyaka biso toyebi malamu ke batata bateyaki biso batata batikali kosala programme makambo nyonso ezaki na papa Mfuma Mbanza ndenge papa Mfuma Longo alobaki ngai lisusu te poza na likambo papa ye mutatikali ye wana Mfuma Mbanza yaya na ngai to soki tolandi ndenge tobateye eleki awa bazo komema biso na nzela mosusu yo kaka zala mayele ekomi nkamba te bino bazo kende nkamba kuna eloko etikala te non pamba te bango nyonso bazali awa wapi mozole ya papa Mfuma papa Kimbangu tolakisi sika batia papa Kulutu tolakisi sika batia papa Mfuma Mbanza tolakisi sika batia papa Mfuma Longo tolakisi na ba mama me kuna na kati mama moko azali te kasi ba papa batikaki programme baboyi kosalela yango elingi olobaki ngai oyo kolandanga papa Arma oyo kolanda papa Arma papa Solo ngai na papa Solo tozala na nkamba ya boyi na ye alobi na nga ake kosala bafere na ye akovanda na nkamba te napesi Paul kambo wana etamboli na bamutu ya bato me pouvoir bakabaka yango te okabi yango sikone tobebisi yango tolobi bakombo oyo mpona nini bato bazobungisa bato bazali kasi
ndenge toyebi liwa ya papa Kulutu batemoin bazalaki kuna, liwa ya papa Mfumalongo batemoin bazalaki kuna, bato bazalaki na liwa ya papa Mfumambanza biso nyonso batemoin na ndenge ye moko amonaki ke nga na kozala lisusu te nazo kokufa, ayebisi biso nyonso bana tobangaki te, atikaki kobongisa makambo nyonso, kasi baza kolandela bato ke eza bongo te. Kasi oyo baza kobalola makambo oyo baza koloba boye na boye bamiyibi na bango te, biso bana totosi te. Eza na bana mosusu bandeko mosusu. Après avoir utilisé kayak, vous aurez envie de tout comparer. Na Gombe bandeko mosusu baboyaki kolanda papa Kulutu baboyi na bango. Biso kaka nkamba nde tondimaki nyonso tomemi nyonso. Mokolo suka kuna nde tokokende makambo ekozala. Awa na mokili totiaka fiere, kasi soki okufi kuna fiere ezalaka te. Yango wana biso tozo koloba ndenge yango ezalaka, biso moye tochange ezali te. Totosi batata te, biso bana. Soki totosaka bapapa nde tolandaki programme na bango ndenge balobaki. Kasi kola tolandaki te, yango epesi mobulu na Lingomba, biso tozoteya ke tolanda nkamba. Soki tolandi nkamba lobiko na biso ekomonana. Koreki nasengi bino nzembo oyo elobaka Kondolo Kikesa. Elakisi makambo ezali ke makasi ezali te mpona kokende. Kolo Yesu biso bato tiaki na ekulusu nzembo wana, donc bapapa biso moko nde tobebisaki. Liwa ya papa Mfumalongo papa Diangenda tozaki présent na biso bana. Papa José Kisolokele ayebi oyo elekaki kuna na papa Kulutu mama Marianne tozalaki kuna, ayebi oyo elekaki kuna na lettre papa akomaki mpona nkamba. Me lelo oyo tozomona na bato mabe, Nzambe ye moko akoyebi akolandela. Babongisaka oyo baza kobongisa, me Nzambe aza nsima na bango. Kondolo Kikesa Yeah.
Merci Koreki, merci Faki, Mozimbisi. Azakara mon côté, Bazimbisi pe bazali. Tege ba tei biso na mukanda ya Nzambe. Mozimbisi musala na yo kobungisa milimo ya bato. Tege batei ya kabiso. Mukati ya mbila akwei na tongo apesi mayele na bakomata na pokwa. Lingomba ya suka. Tolingi tobebisa yango. Kasi biso tuza koloba o mutu mwindu likambo na ye komaka na suka te. 4 na nzela. Biso tolingi te 4 na nzela. O bazali kobebisa ye moko Nzambe akolandela bango. Batata batikalaki kobongisa. Mama ifala azala na biso kasi biso bana toboyi. So nakanisi ye moko mama atikaki ko papa mfu mama azalaki aseki place na Nkamba. Atikala na biso. Suka ye moko alobi nga nalandi bana na ngai. Donc sikoyo bakokondane nani? Mama azangi awo. Yango wana tolobi biso moko tozala mayele. Bambuta ya Lingomba, mibeko. Tolandi nzembo. Mama Clément soki azali aya ko traduire yango na Lingala bato bayoka. Nzembo elobi makambo mingi lisumu oyo Kolo Yesu akufelaki biso nde tomemaki yango. Parce que tozali bato mwindu. Adam et Eve mutu mwindu. Mwana Nzambe akufi na lisumu wana biso nde. Yango tozali récupérer ye moko tata Nzambe. Koya ya tata Simon Kimbangu. Kolongola bowumbu wana tolonga na mpasi. Kasi toza ko négliger biso moko. Biso tozotala kaka nyonso ndenge eza kolekela. Biso batambolisi. Toyo kozwa programme oyo tokosalela kamba fo etongama. Na ndenge nini? Papa lobaka yango, papa mfuma longo. Mupaya soki akomi na Nkamba tokolalisa ye ndenge alalaka na ndako na ye kuna na sika ye ya kouta. Biloko nyonso ezala complet, alali alamuki azongi bayeminga kitoko. Bukonzi nyonso ekoyawa. Malgré crise ezali me tozosala tout tobongisa. Nazosepela pe na ba mouvement teke tozosala misala. Nazosepela pe mingi kuna na kunjulu teke misala eza kotambola nazosepela mingi. Biloko na bango bakomi koteka yango na France. Awa na Brazza ezotekama. Niveau pe tokomi yango na Kinshasa bato bazosala ba mama bazosala. Apake na Afki tozosala mosala ya kitoko na Mwanda ke pona bateau de pêche. Biloko wana ezopesa nga esengo. Tolemba te tosala misala Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Ba mama tozonga nsima te, apaki pe kozonga nsima te. Transport bato bazosalisa biso bazali mituka ezosombama, babisi ezosombama, chep ezosombama, tosepeli. Na Hollande Papa Dieudonné na sengaki yo Range Rover
wana ezaka makasi na potopoto sika banzela na biso ya mabe mituka nde yango wana botindela biso soki bokoki moko likambo te mibale likambo mpe ezali te oyo mpe balingi basalisa biso botindelaka biso makanisi ndenge bakonzi bazwa koyawa bakobongisa mpe aéroport na biso nzela mpe ezala kitoko makambo nyonso tozobongisa mpona nini ntango ekoki esengo na ngai yango wana ntango ekoki ndenge bamouvement bazopesa bazosala misala na lingomba namoni ke nzambe akosaka te maloba nyonso papa olobaki tokomi komona yango merci loba nanu. Merci papa Molimo Mosantu mpona maloba nzembo yango elobi boye nazangi bokasi nakei na nzela ya kokufa to na nzela ya kufa tindelanga nguya ya Molimo Mosantu eya kobikisa ngai na bandeli nazangi bokasi nakei na nzela ya kufa tindelanga nguya ya Molimo Mosantu eya kobikisa ngai solo tata Nzambe yokela ngai mawa nakolanda yo kino suka Kolo Yesu yokela ngai mawa nakolanda yo kino suka tata Simo Kimbangu yokela ngai mawa nakolanda yo kino suka lisumu ekufela nkolo Yesu ngai nde na memaki yango esika babakaki nkolo Yesu ngai nde na lukami esika wana lisumu ekufelaki nkolo Yesu ngai nde mutu na memaki yango donga mutu mwindu ngai nde na memaki yango esika oyo babakaki nkolo Yesu na ekulusu ngai mutu mwindu nde na lukami esika wana solo kaka tata Nzambe yokelanga mawa nakolanda yo kino suka ndenge moko nkolo Yesu Molimo Mosantu tokei likolo na se ekangani makambo eye ebele epai na biso bato na mokili ekimelo ejali te likolo na se ekangani to ekutani makambo eye ebele epai na biso bato ekimelo ejali te basolo eza kaka ndenge boyokaki yango wana na kombo tata mwana mpe Molimo Mosantu. Merci tolandi nyonso tosilisi na kombo tata mwana mpe tata Molimo Mosantu. Amen. Bika tokubikeno moko totonda lusia musu ye lusiku musu tutambudi kwa tata Nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana